Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa mono Nzambi ngetimona malweti vanganga sadile. La mort était gain pour ceux qui sont en Christ. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici ici à l'espace de l'hôpital du cinquantenaire pour la levée du corps de Madame Rémi Loubassou, cette grande dame qui œuvrait comme servante de l'Éternel. Cependant, elle nous a précédés. Nous sommes là pour rendre des hommages mérités à cette servante de l'Éternel, à Maman Rémi Loubassou. Nous présentons nos sincères condoléances au producteur, à l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Loubassou, ainsi qu'à toute la famille biologique et à l'église Corps du Christ. Cependant, on est ici, nous allons présenter ce reportage avec Nathan Kifuta. C'est triste, mais nous allons rendre grâce à Jésus-Christ Nazareth, le Dieu véritable, celui qui nous avait donné Maman Rémi Loubassou et qui a repris. On est donc là, nous allons tenter de faire quelques interviews. Cependant, les gens sont en train d'aménager. Il y a déjà corps ya Maman Rémi et vous allez exposer awa cérémonie nyonso ekoleka kaka awa pe sima tokokenda na nécropole pona inhumation to la Maman Rémi na kimia tokomisa nkolo lokola ba Kristu pour azai mosel na Nzambe. C'était une vaillante soldat, c'était vraiment une femme servante de l'Éternel. Cependant, on est là avec Nathan Kifuta pour ces reportages. Mono Nzambi ngetimona malweti vanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko haleluya zila Nzambi kezi la zenoko Maman Rémi Loubassou tazama mso mpandi bote mama bote papa kombo nani Mama Alpha aza mwasi na ngai nini nasemeki na yo bozalaki ndenge nini na Mama Rémi oyo atiki biso te wana azalaki mama tobandi bomwana ti ndenge tokoli boye azalaki mama oyo atiki eloko moko atiki biso na pasi malamu elekaki ebele mpo na ye donc atiki biso na pasi makasi azalaki mpenza nde mama na biso azalaki mama bana wuti oyebisa bana nini na bandeko mosusu bazolela na mosika baza na biso te luka Mama Philemon nazoloba na bamama na biso na bana na bandeko baza mosika mpe na bana bazali awa makasi kaka Mama Rémi azalaki moto ya losambo tozalaka bata losambo tozala bomoko liwa ekabola biso te liwa emema biso na mabe te tozala bomoko bisika bango bazali toza elongo tolola na Yesu. Merci maman, Nzambe apesa makasi. Amen. Voilà, on pose maman baza maman na biso mbote papa Mama Rémi azalaki mama moko malamu mingi mpona biso azalaki mama social azalaki kolinga te moto asouffrir soki okepa na ye azalaki kaka esengo makasi na biso akotia table bokolia bokomela en tout cas aza mama tobungisi vraiment mama ebutuya mpona biso. Mbote papa Sœur Patience témoignage Jésus belé surtout bitu banda kolubango oya belé ya bolamu eleki to perdre mutu monene Nzambe ya yamba na kimia vraiment misala na malamu ilanda eti esika ke ikopema. Merci beaucoup misala malamu elanda Maman Rémi bisika ke ikopema cette vaillante servante de l'Éternel Maman Rémi Loubassou
boki ba témoignage maman est très sociale maman zaki ko sangisa maman zaki akimia wando soina ba maman to mekaso katsa na ngambo to ke soina ba papa ba fandi côté kuna elongona na tanki fu Blaise Bakata maman Rémi et la sonde de la Naye ils sont allés travailler dans Gospel Record et puis on était des intercesseurs de la Fena Musique et on était vraiment très proches avec elle to bandayi okende ba retraite na ndako na à chaque fois tous allons dans un programme à prière ensemble et il nous avait marqué. Elle avait sa manière de nous parler où et bandoko ça là que non même sur beaucoup taïnaye il faut zonga na koseka kati mais modèle mère le bel rabiso donc abandon c'est comme ça toujours na sentiment ya joie moko et le long on kolo a gagné le commotion de frère papa Philippe Pascali na bana ko sa bango bana bibi na bandeko na nyonso ete malgré maman qui mais nzambe batela donc Elika bacha Elika et nzambe donc voilà ce que je peux dire. Comment vous appelez et quelle était vos relations avec maman Rémi à la fin? Bien, je m'appelle Emmanuel Bangala, je suis de la RTNC. Maman Rémi était une amie fidèle, une amie intime à mon épouse. Je l'ai connue à travers elle, à partir de l'église Saint-Précieux et jusque maintenant, là où ils sont, à l'église avec Papa Philippe Loubassou. Donc vraiment nous sommes de la famille parce que mes enfants et aussi ses affaires étaient toujours ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, la famille, vraiment, nous sommes familiarisés. Et ce que je retiens de maman Rémi, c'est les jours de 8 mars, vers Kimonzaga. Elle avait amené le maman de l'église pour parler de la femme. Ce que je retiens, elle avait dit que la maman, la femme, ne peut pas seulement attendre la journée du 8 mars pour pouvoir agir. La maman doit être prête tout le temps. Le 8 mars, c'est une journée, mais la maman doit être exemplaire, elle doit être modèle, elle doit bâtir sa maison. Si on dit une bonne femme bâtit sa maison, c'est ça le message que je retiens d'elle. Et depuis ces jours-là, où il avait parlé de ça, je garde encore ces images. De temps en temps, je la vois. C'est un peu ça le message que je garde de Maman Rémi Loubassou. Là, vous voyez l'arrivée, je crois que ce sont les membres de la famille. Nathan Foutaoutika Bandeko Pastage. Je crois que ce sont les membres de la famille. Voilà. La famille arrive et pour la Bango Ndeko. Et là, je crois que c'est sa fille avec son petit-fils et Zapassi. Et Zapassi, la maman Akei, maman Zego Sela Nzambe, maman Keko Pemana Kimia, Koles Masia Zoloko Motoza Awa. Cérémonie nyonso ekoleka awa. Je pense que tokolanda yango elongo na bino awa na Kilongo TV et toujours présenter ma sincère condoléances na famille biologique à maman Rémi. Je pense que bolanda ba détail awa et l'on en attend qu'il fouta. Merci. Voilà, c'est l'arrivée, les artistes musiciens arrivent. Bonjour mamie. Bonjour, merci. Maman Rémi et Zaïdé. Mpona papa Loubassou to tozokende na ndako kuna na mangai nano azali koyamba biso bien biso tozali komona mingi nde na mangai période ya mangai wana bazalaki na mangai donc c'était d'une bonne femme nzambe apemisi ye lobi nzambe azwa lokumu. Ça veut dire papa Philippe Loubassou. En tout cas nzambe apesa ye makasi eza ce n'est pas une main sans fer. Nzambe apesa vraiment makasi et a fortifié. Nzambe mutayebi à venir abongisela ye. Ce qu'on bongisi être cher, c'est que
un être plus cher azali eza nzambe oyo mwasi akokai kosalela ye aosala ngo susu te nzambe aza na makoki ya kosalela ye nzambe afortifie vraiment apesa ye makasi. toyebaki maman Rémi na nzela ya papa Philippe ntango azosala bafenda musique ntango azosenception na stade wana tozoki ekutana nde toyebaki ye loko atiki biso toyebika nzambe azwa lokumu parceke nzambe moto apesa pe moto azwaka tokumisi ye kaka abi tokumisa ye na circonstance nyonso esonga proposa mpe. Ce sont là donc les sœurs Kunda. Elles sont venues me partager cette douleur avec papa Philippe Lubasu. Et quelques musiciens arrivent déjà. J'ai vu les sœurs Kunda, certainement. Papa Matou Samuel sera là, papa Denis Ngonde, les pasteurs seront là. Je crois qu'ils seront très nombreux ici pour consoler papa Philippe Lubasu qui a perdu sa très chère épouse. Tenter de les avoir tous ici et puis faire des interviews avec eux. C'est ici que cérémonie Nyon Segoleka Awa Simatuke Necropole Nekuke Ne Yasuka pour la animation. Maman Yakunda Lobby, ceux qui perdre être cher moko, être moko plus cher paix à Kozala. Ils ont collé ce Massia Nazareth, ils ont être plus cher ou à consoler à Batou. Saint-Esprit, à Tikagabisote, Tokoba, reportage Nabiso. Mabanza mamekei mabanza menoko Sila zenoko Itisani langa Koso utangudira Mambuma nemuketika Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Namon papa Christian Lema. Bonjour papa Christian. Tous un témoignage d'abord relation à maman Rémi Lubasu Atikibiso. Ça n'a pas si vous bien. Sincèrement, maman Rémi pour la vie sur sa maman. Je suis bandé Moussala na producteur à Liboso Yoana Philippe Lubasu. Na moi si na donc to beaucoup ami na maboko ya maman Rémi. Ngai na mwasi na rato za benga e pauvre mère. Pauvre mère pourquoi parce que azola mbela biso ba biloko moko. O to za loba biloko yo. Ka ba pauvre mère na biso ba azola mbanga. Donc biloko ba pauvre père bazarolia. Yango nde to za benga mais eza pasi ko yeba ke mutu na yo akufi. Ko kabana so za pasi. Aza pona biso ebele penza Afrique du Sud tovandi na ye tolie na ye tolali na bango bisika moko bambula ebele penza donc tosali 3 albums na Gospel Record eza eloko ya mokie te. Merci beaucoup. Un mot à papa Philippe, je sais que c'est triste en tant que chrétien, moi il le réconfort. Encourager kaka esengweza pour mwana nzambe aza mpaka noté tote a été pour aimer mwana nzambe très bien na moment où nde motema na ye ezala plus attaché na nzambe lisusu pour toza na besoin na ye tolingi te toyoka bamabeli so ekoma nzambe abatela ye apambola ye asunga ye bana basi bakoli basungasunga mpe biso ezala donc bien mingi. Merci beaucoup papa Christian. On poursuit ce reportage, les artistes, c'est
Papa Christian Lema, l'époux de Maman Laure Mbongo, vous connaissez, et ils ont débuté leur carrière musicale dans Gospel Record où le président était, l'initiateur c'était le pasteur Philippe Lobassou. On est donc là, certaines personnes et personnalités arrivent toujours, nous sommes là pour couvrir ces reportages. Vous voulez faire ça, vous voulez faire comme ça, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là pour vous servir. On suit ces reportages. Wetisola nzila iuna sadila tilanza bivoya satana. Wetisola nzila iuna sadila tilanza bivoya satana. Mabanza mamekei mabanza menoko. Tilanza Zila zenoko, yetisa kilanga, koso utangudira, mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zangeke zila zenoko, yetisa kilanga. So utangudira mambunga nemuketika. Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita dada utondele matanga ngetita tondele. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambike zila zenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambike zila zenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambike zila zenoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambike zila zenoko. Yetisa koso utangudira mambunga nemuketika. Oh mfumu Nzila Nzambi basi emyangala simbeno l'oiseau qui au Kiambo. Buena mama.
Unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Mumayela ngetita tata utondele Umatanga ngetita tondele Mumayela ngetita tata utondele Umatanga ngetita tondele Mabanza mameke mabanza manoko Zila zambike zila zenoko Yetisani Koso tangudira mambunga memuketi Mabanza mameke mabanza menoko Zila zambike zila zenoko Yetisani langa Koso tangudira mambunga memuketi Mabanza mameke mabanza menoko Zila zambike zila zenoko Yetisani langa Koso tangudira mambunga memuketi Mabanza mameke mabanza menoko Zila zambike zila zenoko Yetisani Koso tangudira mambunga memuketika Oh mfumu Zila nzambi Basi Emyangala Simbeno L'oiseau qui au Kiamba. Alléluia. Mabanza mameke mabanza menoko Zila zambike zila zenoko Oh Yetisa dilanga Koso utambudira mambunga memuketika DJ merci. Officiel. Après, nous avons le mot de la famille. Après le mot de la famille, nous avons la lecture de la Bible dans Psaume 91 à 12. Et après, nous avons l'exhortation qui va se faire par le pasteur Dali. kotonda yo mpe kokumisa yo toza kotikela yo ntango oyo nyonso na maboko na yo zala na biso ntango nyonso tokozala awa batela baemotio na biso batela sentiment na biso mpe esala grâce ata na biso ebandeli te na suka olimo mosantu na yo atambolisa biso tei na ye na losambo 5 ans plus tard foyer na ngai ekomaki restauré na moment oyo naza ensemble na joie na bana na mobali na nga à cause ya mama Remi azalaki vraiment mama ya motema monene ebele eza ya koloba faute ya temps oyo nalobi na suki wana tika ete molimo na ye epema na kimia
son vrai nom, elle s'appelle Futu Lubasu Remi Né Kapela. Est née à Kinshasa le 6 septembre 1969. Fille de Papa Kapela Daniel et de Makanda Thérèse. Elle était quatrième d'une famille de 9 enfants, mariée au pasteur Lubasu Philippe, dont aujourd'hui ça fait 35 ans de vie conjugale plutôt, excusez-moi. Maman Rémi Lubasu laisse derrière elle 6 enfants et 9 petits-enfants. Né de nouveau en 1994 à l'église Saint-Précieux, était née que maman Rémia, elle était une servante de Dieu et a servi dans les départements des mamans de l'intercession et sociale. À l'église à Sénat, elle était une femme de valeurs, vertueuse, exemplaire pour l'église corps du Christ. Elle était une épouse au vrai sens du mot et une mère engagée. Elle était aussi une femme dévouée. Elle nous a quittés le 3 juin 2022 à 1h30 pour l'éternité. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu notre Père. Voilà, messieurs et dames, la modeste personne de maman Rémi. Que nous passons au témoignage parce qu'on court après le temps. Nous allons aussi en profiter pour prendre les dépôts des gerbes de fleurs des officiels. Nous allons citer le nom à tour de rôle, mais cependant nous appelons un des membres de la famille de maman. Kati ya libota ya mama Rémi nazali grand frère na ye propre ye alandi ngai azalaki ndeki moko poto na kati ya libota aza botosi akokala parent na biso yango akenda motina libala na ye ntina nzela ya priere vraiment merci aza bien Samba Batine. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono Nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko Alleluia Zila Nzambi kezi la zenoko Yetisa kilanga koso utambudila mambunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko Alleluia Zila Nzambi kezi la zenoko Yetisa kilanga koso utambudila mambunga nemuketika
ngekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko ngekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko wetisola nzila iu nasadila tilanza bivo ya satana wetisola nzila iu nasadila tilanza bivo ya satana mabanza mamekei mabanza menoko tilanza ngekezi lazenoko yetisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko qu'ils auront pu vivre ensemble toutes les années qu'ils ont passé ensemble. Nous tirons, comment dirais-je, un souvenir et un témoignage d'un amour parfait de monsieur qui a vraiment aimé sa femme. Philippe a vraiment aimé sa femme. Et Rémi a vraiment, réellement aimé son mari. Et dans des circonstances comme ça, nous pouvons dire que merci d'avoir accompagné notre frère et de lui avoir donné une belle famille. Et pour nous, tes beaux frères, nous te souhaitons un bon voyage dans l'éternité. Et un jour, le Seigneur permettra à ce que nous puissions nous voir et nous mabanza mamekei mabanza menoko tilanza ngekezi lazenoko yetisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko tilanza ngekezi lazenoko yetisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mabanza mamekei mabanza menoko tilanza ngekezi lazenoko yetisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko tilanza ngekezi lazenoko yetisadilanga koso utangudila mambunga nemuketika
Mabanza mamekei mabanza menoko. Na Congo ya musicien congolais du Congo tolobi ke azana se ya Abraham tozolelaka mpo na séparation me baevre na ye ezoganga tika ete molimo ya mama Remi epema na kimia mpe bana na ye libota na ye bazwa consolation parce que misala malamu ezoganga. Je vous bénis vous tous. Utondele umata ngangetita tondele mumaye langetita tata utondele umata ngangetita tondele mabanza mamekei mabanza menoko. Zila mbikezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketi. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambikezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketi. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambikezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketi. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambikezi la zenoko. Yetisa koso tambudira mambunga nemuketi. Oh mfumu Zila nzambi basi emyangala simbeno l'oiseau qui au kiamba. Alléluia. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zambikezi la zenoko. Oh, yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika. C'est un bas monde, ce qu'elle prie dans une entrefait de beauté et de paix dans ce généreuse. Frères et pasteurs, chère famille, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, mesdames et messieurs, shalom. Je me crée difficile de m'exprimer en ces jours si sombres de ma vie. Cependant, je tiens à vous remercier pour votre présence si importante pour nous et votre soutien. Notre mère nous a guidés et notre vie ne sera plus jamais le même. Rendre les adieux cette tristesse, cette triste journée est très douloureuse pour nous. Et connaissant notre mère, elle n'aurait pas voulu une grande cérémonie. Elle n'aurait pas voulu non plus que notre tristesse envahisse chaque mot de notre pensée que nous avons pour elle en ce jour. Alors, je vais tenter de lui rendre hommage du mieux que nous avons voulu. Au nom de mes frères et sœurs, malgré notre immense chagrin. Maman,
est né à Kinshasa le 6 septembre 1964. Son mariage a eu lieu le 10 juin 2000 et a rendu pieusement son âme à 57 ans le 3 juin 2022. Maman a eu une vie de prière en tant que femme de valeur et épouse du pasteur, notre papa Philippe Loubassou. Le lien qui nous unit à maman était très fusionnel. Bien sûr, elle était notre mère, mais elle représentait tout pour nous. Et parfois, nous la considérons comme une grande sœur, raison pour laquelle on l'appelait Ya Rémi. Et depuis le jour où chacun de nous est né, elle nous a tout donné l'amour, la sécurité, l'attention et surtout sa présence. La vie de ma mère n'a pas toujours été heureuse. Elle a lutté à côté de notre papa, le pasteur Philippe Loubassou, pour ne pas rester dans le désespoir et réussir la vie de Kinshasa à Lagos, de Kinshasa à Johannesburg, de Johannesburg à Kinshasa. Elle a toujours apporté de l'aide en tant qu'une aide semblable pour papa, afin que nous les enfants ne marquions de rien. Et en tant que femme de valeur, notre mère, maman Rémi Loubassou, était une femme vertueuse dans la prière et le travail. Oui, elle était une femme forte. Ce qui compte pour elle, c'était l'avenir. Elle nous a appris à regarder vers l'avant avec foi, en faisant confiance à Dieu dans la prière, à croire à notre rêve et à nous battre pour qu'il se réalise. Notre mère, que nous l'appelons affectueusement Ya Rémi, était notre repère, notre modèle. Ses conseils et son avis étaient précieux pour chaque décision importante dans nos vies. Nous ne savons encore comment nous allons pouvoir vivre sans elle, avec ses petits enfants. Elle considérait comme ses bigouélés. Mais nous ferons de notre mieux avec l'aide du Seigneur pour y arriver et pour rendre hommage au quotidien, en poursuivant notre rêve et en ayant une rêve heureuse, comme elle a toujours souhaité pour nous. Notre maman, Rémi Foutou Capella, était une femme de valeur et entreprenante. Notre maman, Rémi Foutou Capella, était une femme de valeur et entreprenante, si douce et si chaleureuse et pleine de vie, qui faisait toujours tout son possible pour aider les autres. Une maman très sociale, et c'est là, quoi qu'il arrive, c'était une femme fière de ses enfants et digne femme à son mari, le révérend pasteur Philippe Loubassou. Son excellent sens de l'humour, sa gentillesse, sa générosité la faisaient apprécier de tous ceux qu'il rencontrait. Et c'est sans aucun doute, c'est pour cela qu'elle a noué tant d'amitié solide au fil des années. Vous en êtes d'ailleurs la preuve aujourd'hui, si nombreux à être présents pour elle, pour lui rendre un dernier hommage à Dieu, maman. Avec notre père, ils étaient bien trouvés, ces deux-là, de grands amoureux
ils s'aimaient passionnément et nous avons reçu, mes frères et sœurs et moi-même, depuis le jour où nous sommes nés, toute l'attention et l'amour qu'un enfant ne peut espérer. Ils nous ont transmis les vraies valeurs chrétiennes, ne voulaient surtout pas perdre leur temps avec de superflus. Rien n'était plus important à la maison que la prière, la foi, l'amour, loyauté, solidarité et le respect. Nous ne pouvons que les féliciter, le remercier et tout ce qu'ils ont, pour tout ce qu'ils ont fait. Pour nous et pour les autres personnes d'ici et d'ailleurs. Nous te disons au revoir, chère maman Rémia, avec tout amour, avec tout l'amour que nous te portons. Tes valeurs continueront d'exister à travers les générations avec des bibouélés. Et comme la vie a un sein, comme une lumière de bougie qui s'éteint, mais dans le cœur, le souvenir reste à jamais éclairé. Ainsi, maman, Rémi, femme de valeur, tu as combattu le bon combat, tu as achevé ta course, tu gardais la foi, en temps de la joie de ton Père, le bon Dieu. Nous vous remercions, révérend pasteur, toute la famille ici présente, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, pour votre présence et votre soutien. Amen. Eza mpasi koteela liwa ya bana mingi tomesani koloba bana bakundaka baboti ntango nakozwa liloba ya nzambe mpona kopartage na liwa ya mama Remi nakosala yango na makasi oyofanakosala biso tokokanisa moke liloba na nzambe eza na mokanda na Psaume 139 à partir ya verset 16. Kuna David oyo azalaki roi oyo bible eza koloba na ntina na ye ke azalaki mokonzi selo motema na nzambe atikeli biso liloba moko ya motuya na Psaume 139 na verset 16. David alobi: lorsque j'étais dans le ventre de ma mère nazalaki informe mais mikolo na ngai nyonso ezalaki na kati ya buku na yo. Alingi na parler moke sur les jours qui m'étaient destinés ezalaki na kati ya buku na yo. Bokana na nzambe eza koloba na biso mokolo na pasi kanisaka, au jour du malheur réfléchis. Ntango toyaka mingi na bamatanga makambo ezaka mingi de fois na mitu mais to réfléchir moningo aza kokendeke un jour biso tokolanda ye. Mais bible mokanda na nzambe ezali lumière eza koéclaire biso kotalisa biso bo totikali comment tokoki kose comporter. David alobi mikolo na ngai ezalaki nyonso ekomami na buku na yo. Ntango toza koya awa na mokili toza koya lokola mission de service. Nzambe aza kotinda biso e na mission de service atindi biso mikolo na biso ezali compte. Na mayele na biso bato ya mokili ntango batindaka moto na mission de service bayebisaka yo mission na yo kosala autant de jours, autant de mois, autant d'années. Mais na sagesse ya Nzambe na bwanya na ye abomela biso mikolo atindi biso na mokili po tokoka kosala nyonso ye atindi biso tosala. Job na chapitre 14 verset 5, Job aza koloba mikolo yo tiaki na bomoi na ngai moto akoka te koleka yango. Donc na kati na mokili Nzambe aza kotinda biso mikolo ya kata tokoka te kolekisa yango. Quel que soit traitement tokoki kozwa, quel que soit aide biso tokoki koapporter na malade, mais soki mikolo Nzambe akataki ekoki tokoka kolekisa yango te.
quelle que soit la sécurité tout autour de la mission, quelle que soit l'union sotokoki ko sala pour ne pas quitter, la kanisi na zwa kita au solo na papa Philippe, na zwa kita tante la qui se mi balé, a ministre la qui nous sonanda, kwa tali sina ndegede di mama la bokende, basala ki tout, ba dépensa ki tout. Job 14, verset 5 lobi, Nikoloyo kata ki mutako kate konekisa yango. Quel que soit, n'est-ce pas se faire soigner, n'est-ce pas microbe ou quoi que ce soit, mais ce qui me colle coco comme tu veux faire. Quand tu as des combats super mal, quand tu as une vie, et dans la tina munene, que sa vie n'avait pas une ensemble. Quand vous avez un cas de la Bible, il les a coupé sa vie sur l'histoire et jeune homme riche, jeune, dans une grâce à la riche. Ailleurs que tout n'est pas une Jésus. Maintenant, ça a nini pour notre vie éternelle. Alors, on sait qu'il y a une vie. Il n'est pas par là que nous en tout cas, dans la vie malade. Mais jeune, qui riche, ça a nini pour notre vie éternelle. Donc, à part vie au yassé, jeune, il y a une vie aussi ma vie. Et diable malin qu'il est, rusé qu'il est, à ça tout. Par plaisir et qu'on s'abisso, qui vient sous qui a. Papa et maman, jeunes frères et sœurs. La communauté de la combat moi na Yesu Christ kwa la linkolo na biso. Ce qui n'a no bongi sivi na yote awa na se. Ça na effort na tamozana na vie, oko kakopesa vie na pas na Yesu. La vie est une phrase moko ya mukuse ya mabe babengaka trop tard. Trop tard. Atomi bale bazalaki na Yesu na croix moko azolekisa ntango koloba na Yesu bandaki kobikisa bato bikisa yo moko mongo bikisa biso. Moninga na ye alobi mpo nini noza koloba boye biso toza komérite etumbu na biso me ye amérite eloko moko te aza juste. Et à Maluki, à l'obina Yesu, lelo soko komi na bokonza tata na yopanisanga. Yesu alobi kaka lelo tokozala no na paradis. Juste la minute ya suka avanti kamoki. Ndeko wana se préparer à vivre vie éternelle. Nayebi te maman, papa, jeune frère et sœur. Esika ozali, soki nano mibongisi te. Quand Nzambe le prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nzambo tokoki kochola, Nzambo tokoki kolobasia koma mobange, Nzamba nuna, Nzamba mona kate, na tikeli biso liloba moko, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce qui n'a nomi bongisi te, de l'eau koki kozwa grâce, ya komilenge. Mikolo na biso, Nzamba si akata yango. Soki tokoyeba biloko Bible koma tokolongola na misika na biso na mitu na biso eloko tobengi ndokale mutu parce que mikolo Nzambe motakata et Nzambe aza tout puissant okokate kobotola eloko epai na Nzambe oyo Nzambe asiakati. Je me rappelle les belé na bambula nazalaki kose déplacer kolongwa na Belgique kokende kote na mboka moko na Suède. Na retour na kokende na biso po batikanga na aéroport. Tosali accident, motuke balu qui trouve. Et Tobimi sain sauf. Pas même égratigné. Et juste quand on a commis l'aéroport, dans autres on a vu une femme aux unes à tes problèmes. Yoki mongo, qui na moté manangai, tana yoko kinamite. Ce qui t'a écouté, au coquille qu'on passait tant difficile, au coquille qu'on coûte un anneau, au coquille qu'on coûte un anneau, mais le comment que ça le matin pour jour. Nzambe motakata et le gola Nzambe akata mikolo na biso na lingi na senga yo na minito moke ba pesinga soki okoki kokitisa motu na bondela tata na biso apesi merci pour la grâce pesinga na loba de taba na bakisi no côté na lomoli no côté ona lumeza na kati ya mokanda na yo bondelo pour moto nyonso ya utili lobo de tout cœur. Ça la grâce. On a se convertir d'un colo. Bendaye. Yonzambo zalaki capable à kobenga batuloko la po. Utondele umata ngetita tondele. Mumbaye langetita tata utondele umata ngetita tondele.
mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko yetisa kilanga koso utangudila mambunga nemuketi mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko yetisa kilanga koso utangudila mambunga nemuketi mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko. Tata na nkolo Yesu Kristo alliance oyo balatisanaki mpona kotatola na miso na bato bakovivre tout le reste ya vie. Nazali lokola mosali na yo kolongola oyo eza na loboko ya mwana na yo Philippe Lobasu, tika nguya na yo ezala likolo ya Philippe, likolo ya bana na ye. Ndoto moko te ya mabe elotama na Philippe, ndoto moko te ya mabe elotama na bana, eloko moko te ya molili ekoka kolanda ni tata ni mama ni bana na kombo na Yesu Kristo. Tika molimo mosantu na yo azwa bokonzi likolo ya mwana na yo Philippe, opesa ye makasi ya nzoto ya molimo pe tata na nkolo Yesu Kristo a continue marche mpona lokumu na yo na kombo na Yesu. Amen. C'est-à-dire patron par la Oscar est mort, mais il n'est pas mort parce que nous sommes là. Je vous remercie. Demandons à monsieur Pamba. Tata na biso atondi yo mpona oyo esalami awa, tika kombo na yo ezwa lokumu na kombo mwana na Yesu. Toza na posa ya bana esika bazali bakoki kopusana, tobondela mpona bana ensemble na papa bana epai bazali bakoki kopusana, salisa bana bakoka kopusana, tobondela mpona bango. Bana epai bazali soki bana ya bana oyo tobengi bakoko bazali bakoki kopusana, tolingi kotika libota na maboko na Nzambe. Tata na biso na likolo libota oyo opesaki Philippe na mama Remi, bango nazotika na maboko na yo. Oyo akoki kozala absent na esika oyo tata na biso na likolo, nasengi loboko na yo ezala likolo ya moko na moko. Bana oyo bakola malamu, bana bakola malamu, loboko na yo ezala likolo na bango, nguya na yo ezala likolo na bango, bolamu na yo ezala likolo na bango, bonheur et grâce et accompagner bana oyo tous les jours ya vie na bango. Loboko na yo tata etambolisa bango, balanda nzela papa alakisa bango, balanda nzela mama alakisa bango. Kolo Nzambe tata na kolo Yesu Kristo, bambola mwana na yo Philippe azala makasi mpona kobatela bana batikali, tika mokonzi mpe mobateli na biso opambola ye physiquement, spirituellement, moralement, financièrement, afin que le boko na yo tata na biso na likolo esala bolamu na libota oyo etikali na kombo na Yesu. Amen.
Nzela nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Nzela nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zila zambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zila zambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanza ngekezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zila zambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Unapasi ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Unapasi ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Mumayela ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Mumayela ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Mabanza mamiki mabanza menoko Zila zambi kezi la zenoko
yetisakilanga koso utangudira mambunga memuketi mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko yetisakilanga koso utangudira mambunga memuketi mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko yetisakilanga koso utangudira mambunga memuketi mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko yetisakilanga koso utangudira mambunga memuketika. Oh mfumu nzila nzambi basi emyangala simbeno lwazo kio kiamba. Haleluya. Mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko yetisakilanga koso utambudira mambunga memuketika.
Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzambi kezi lazenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi lazenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Bivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanza ngekezi lazenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi lazenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Unapasi ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Unapasi ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Umayela ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Umayela ngetita Tata utondele Umatanga ngetita Tondele Mabanza mamiki mabanza menoko Zilanzambi kezi lazenoko Yetisani langa Koso utangudira
Mabanza mamekei mabanza menoko. Haleluya. Zila zangi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudira mambunga memuketi. Mabanza mamekei mabanza menoko. Haleluya. Zila zangi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudira mambunga memuketi. Mabanza mamekei mabanza menoko. Haleluya. Zila zangi kezi la zenoko. Yetisa koso tambudira mambunga nemuketika. Oh mfumu Nzila Nzambi basi emyangala simbeno l'oiseau qui au kiamba. Hallelujah. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zangi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso utambudira mambunga nemuketika. Zila Nzambi ena pasi emyangala simbeno l'oiseau kiampa. Zila Nzambi ena pasi emyangala simbeno l'oiseau kiampa. Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamekei mabanza menoko. Haleluya. Zila zangi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Haleluya. Zila zangi kezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudira mambunga nemuketika. Gekwa dibundu mukya mawetita Nzambi kakena koko. Ngekwa dibundu mukya mawetita Nzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila zilanza bivo ya satana. Wetisola nzila iu nasadila zilanza bivo ya satana. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zilanza ngekezi la zenoko. Yetisa kilanga koso tambudi
banzama mikei mabanza menoko silazangi kesi lazenoko yetisa ilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. La manivelle, qui rentre la manivelle du cercueil, s'il vous plaît? Nous avons besoin de la manivelle du cercueil. Retour vers le lointain pays couramment appelé le paradis. Et pour cause, veuillez, chère famille, à Maman Rémy, trouver ici toute la formule de nos sincères condoléances. De son parcours de vie, de 58 ans ici sur terre, l'on notera que Maman Rémy, familièrement surnommée Rémia, est ici de la lignée parentale de Papa Capella Daniel et de Maman Makanda Thérèse. Du village Vinda Kilombo, secteur Gombesi, donc territoire de Mazangoumou, dans la magnifique et douce province côtière du Congo central. Elle a vu les jours de dimanche 6 décembre 1964 ici à Kinshasa. Et voilà qu'elle vient de s'en aller dans la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont précédé en nous quittant soudainement le vendredi 3 juin 2022, ici même, dans la ville qu'il avait vu naître, laissant derrière elle les cœurs brisés de tous ceux qui étaient encore attachés à elle, surtout son veuf de Marie et ses enfants qui sont aujourd'hui dans la peine et l'angoisse. Maman Rémy a su consacrer sa vie et son énergie pour assurer le bien-être de sa famille. Elle n'a donc pas choisi les métiers les plus faciles, car chacun de nous connaît les sacrifices que les commerces impliquent. Pour faire de ces métiers sa profession et l'exercer, elle a dû vente chrétienne. Maman Rémy croyait en la vertu de la foi et de la prière. Elle a vécu dans l'amour du prochain, la générosité, l'hospitalité et la crainte de Dieu. Chères familles, chers parents et amis, permettez-nous de livrer à votre méditation cet extrait du texte intitulé « Adieu ». Maman Rémy, nous te disons adieu. Nous te disons ce que tu savais bien. Dieu qui t'avait placé sur cette terre
où tu n'avais pas choisi de venir et que tu as vécu avec une part de toi en toi des jours et des nuits. Mais il le sait. Nous te disons adieu. Nous te disons adieu, le doute et la foi, les oui et les non. Comme il le sait, nous te disons adieu, le Père Céleste. Chers familles, chers amis et connaissances, ainsi édifiés, vous ne venez chercher Maman Rémi Foutou chaque fois que vous le pouvez, rendre visite à sa dernière demeure physique. N'attendez pas seulement le 1er août, jour officiel de mort en République démocratique du Congo, pour venir lui rendre visite et réfléchir sa sépulture. Au nom de toute l'équipe de la Nécropole et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa et la Croix-Rouge, nous réitérons à vous, sa famille, nos condoléances les plus sincères. Chère famille, maintenant nous allons confier les corps de Maman Rémi à notre terre accueillante et généreuse, tout en souhaitant qu'elle lui soit douce et légère. Nous prendrons ainsi congé d'elle tout en lui disant au revoir dans la langue chère à ses aïeux, celle qui gouverna ses premiers pas et caressa ses rêves d'enfance. Comme on le dit du côté du Congo central, nous disons Mama Foutou Rémi, Kwenda Kiamote. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère famille, pour votre collaboration. Je vous prie maintenant de bien vouloir vous lever, former des rangées derrière les cordiales du cortège de Maman Rémi, l'accompagner avec des chants de louanges.
Mwana tata, mwana lumbiko. Yo le gars na kufa. Kofungola mokoza lumbiko na bandi millions. Ozali mabele okozonga mabele lokola espèce Nzambe. Na kobenga molimo na ndeko na biso na tango oyo kotika nzoto na mabele. C'est ici que vous allez revenir autant de fois possible pour refaire sa dernière demande. Après ça, nous allons faire la descente de son corps. La parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot. Ensuite, à un pasteur qui est inspiré pour une cour. Une fois on fait la descente ici dans les caveaux, vous allez jeter les fleurs naturelles, pas les fleurs artificielles ni des feuilles d'habits. C'est pour la construction du cercueil de son corps. Et les travaux, la date, c'est la couverture du caveau pendant 1 heure du temps. Et si la famille veut, elle peut laisser 1 ou 2 témoins qui assisteront aux travaux là-bas. Oh Nzambe na tawa biso za na biso pene pene. Pesa biso makasi pe nguya. Pesa biso mayele. Na bolingo na yo. Toye ba ete kufa pe bomo ya. Sikako ya yo koya. Bokabola biso na yo te. Toza na nkolo ti na suka yekeke. Tokotika na kubateli na yo. Molimo pesa kiye. Oyo longoli. Ngola kwa yima imato banga kati na biso. Yoto makasi pe elikia. Pe toyika mpiko. Pe molende toko kafu. Kumba na biso. Pe toko na bomo ya seko de na mona biso. Kumba tatama na pe molimo santo. Amen. Permettre de l'heureux que aujourd'hui, nous venons confier son corps à la terre et que le Seigneur de gloire, cet endroit soit un endroit de repos. Et que Seigneur, la famille qui reste derrière, son mari et les enfants, soient couverts par ton amour. Toi, le Saint-Esprit qui est le grand consolateur, console cette famille et fortifie tout un chacun d'eux. Et que Seigneur, que cela ne puisse pas se répéter pour une mort précoce dans cette famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la préservation soit le partage de ceux qui sont restés et que la terre soit légère à la vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Seigneur, parce que tu nous as donné cette portion de terre pour que je puisse enterrer celui qui a été l'os de maison
chair de ma chair. La femme que tu m'as donnée, Seigneur, elle a été pour beaucoup dans ma vie. La femme que tu m'as donnée a aidé à réussir dans la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des enfants, m'a donné des petits-enfants, m'a donné l'amour sincère, la fidélité, le respect, la soumission. Elle était une bonne femme. Je témoignerai partout en ton nom, Seigneur, parce que j'avais cherché et j'avais réellement trouvé une femme. Merci pour tout. Merci pour ce parcours. Et merci pour ce voyage de 35 ans qui va se terminer aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Elle part, et Seigneur, je sais que toi tu es avec moi. Je sais que tu es avec cette famille. Et Père éternel, je te promets, comme ta servante, elle a combattu le bon combat de la foi jusqu'au dernier souffle de sa vie. Elle citait que ton nom. Je te promets, je combattrai pour garder la foi en place. Je te servirai davantage, moi et toute ma maison. Que son âme repose en paix, Seigneur. Que la terre lui soit douce. Au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. On m'appelait 12. À la dernière minute, on s'appelait Bana. Aujourd'hui, Bana Wini sont réunis. Et elle est partie à Bandiwe. Et Rémi, je te promets de garder tes arrières. Commençons par papa, le Bible a menacé. Ce que tu m'as promis de faire, je l'ai fait. Et là, je garde maîtrise, je ne veux pas pleurer. Et tant qu'un homme, tant que chef, tiens. Non, ça doit partir. C'est cool. On peut mettre de fleurs pendant ce temps. Toke na biso eloko ya radio. Tala zwa benda boy, benda libende boy. Benda ya boy. Tuyana pale. Tuyana pale. Tusana na tuko. Nzela nzambi yena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Nzela nzambi yena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa.
mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile